Mbote na balandi nyonso ya magasi tokomi wapi. Comme mon mesano o abengami na kombo ya Héros Vivant. Mwana mboka Frank Diongo. Boyebi bobimina ye na boloko. Alobaki keno eza deux présidents ezaka na président moko. Yango bomonaki keno na passage ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bayambie na niveau ya États-Unis ba confirmer pouvoir na ye. Tango pe atamboli na bamboka nyonso na ba pays nyonso ya Afrique bazo confirmer toujours pouvoir na ye. Yango tozo continuer koloba keno soki Joseph Kabila asalaki COP mais COP wana esimba te parce que ba mexaka moto bokozité. Félix Tshisekedi azana devoir munene ya kopesa peuple congolais ya kolakisa peuple congolais oyo alakaki bango mais osala soni ya comment alele komi keno FCC likolo peut-être 500 députés bakanga 26 provinces en otage. Na kosepela bolanda lolenge ba parlementaire debout oyo ezara toujours na parti IDPS parlementaire debout fédération Tchango ba s'organiser qui uniquement na des bonhommes faki ba Tchango na Tchango e ba Tchango na des bonhommes poani pour na place eza munene yango ba invita qui mwana mboka Héros Vivant comme premier ministre de la conférence nationale souveraine. Donc un homme d'État. Voilà, enfin. Je suis ambiant. Voilà l'homme. Mais la deuxième raison magistère, le président, soyez les bienvenus. Et nous sommes applaudissés très fort l'arrivée de l'homme de valeur. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez la parole. Merci. eloko ya liboso ezali ya kopesa bino félicitations pour na initiative oyo bozwi soko bomoni ke na se déplacer nga moko na ye natindi moto areprésente nga te eyali importance makasi pour respect to valeur mingi na pesaka na bacombattant parce que boyebi valeur ya combat eza na bacombattant yango nde bomonaka bamarche nyonso natikalaka te boye te boyebi le 30 juin 2005 tout s'arrête nazalaki député bakanganga te d'ailleurs baye kokanga ngai na victoire tango tofungolaka front ya zone ya Kinshasa commune ya Kinshasa oyo baza bayebi yango boye te donc nazalaka na respect makasi ntango namoni ke eza initiative ya bacombattant naza na besoin koyeba te ce sont des autorités qui invitent ou qui participent parce que ma vie moi-même je suis un combattant boye te na mokuse yango wana alors mwa maloba na nga moke eza nini eloko oyo interese nga makasi oyo na félicité bino hommage au président Tshisekedi Etienne boyebi que tous les opposants oyo toza na bango lelo mutu atambola na Tshisekedi ko raconter des chefs d'état lokola nga azate donc nazwa privilège ya koyekola ebele yango nde bomonaka des fois comportement na ngai badécision naza nango bokomona oyo eza Tshisekedi moke yango nde bomonaka des fois mosusu nalobaka des fois bapoliticien bakomprenaka yango te soki eleki oyo Frank Diongo aza na raison
Alors, moi, message n'a pas le examen pour un hommage à notre maître. Bien, on a vu message à Liboso, félicitations. Il y a fédération, il y a Tchango, il y a UDPS. Félicitations, il y a des parlementaires debout. Félicitations, il y a des combattants. C'est l'air et à l'action, il y a la responsabilité. Devise ya parti nanga ya sela lite libe mutape saka yango papa Tshisekedi nasina lobango. Donc nous sommes des combattants. Message nango na mukuse ezani par rapport à la situation politique ya lelo avant bakonzi organiser discours pour na hommage na papa Tshisekedi. Message nango ya mukuse eza 3 petits points. Ya liboso. Il faut que les membres à UDPS, tous les Congolais, tous les patriotes, bappent sa Félix et confiance. Félix a contrahir Mbokate. Na bimi na boloko na nzela ya grâce présidentielle bato bakanisaki ete tango Frank Diongo abimi na prison parce que nazalaki na 127 candidats caution payée $127 000 yango nde nandimaki koperdre kolongola bakandidat na nga nyonso parce que n'a qu'à battre campagne contre moi na Tshisekedi te. Président Félix ayebaki yango. Yami Balé. Tango bomoni nasali pro de presse nanga ya liboso le 2 avril. Naïb Sabino. Il n'y a qu'un seul président, Félix Tshisekedi. Il faut boyer bayango boyer. 1. Mutu oyo aza na signature ya mboka aza mutu moko Félix Tshisekedi. Ya mibale. Mutu nyonso ezala bino awa. Ezala mutu population. Nyonso na lobaka wana na télévision nazo répéter yango awa. Il faut boyeba que soko Kabila akanisaki ke adefisi Félix kita président ozolanda adefisaki kita président abombela ye ndoto ya baba. Noto ya baba. Alors, botala mitambo mibale Kabila ache Félix oyo senga bofungula miso. Alobi na babebela mama avant de continuer. Motambo ya liboso azui 3/5 ya ba parlementaire, c'est-à-dire que ba député na ba sénateur. Tina ya ba 3/5 ezani. Pourquoi bazui ba député ebele na ba sénateur ebele? Mitambo mibale. Il faut pas comprendre yango na président bango na lingala. Motambo ya liboso 3/5 c'est-à-dire que ndenge tokoma constitution na loba na bino comme député ya kala pe parmi bato bakoma constitution ya mboka. Donc oyo ayebi mitambo nyonso eza na kati ya constitution. Donc nombre ya badepute na sénateur oyo Kabila azobakisa eza nini? Ya liboso akoka kochange constitution na nzela ya parlement, c'est-à-dire que référendum ekozala liso te. Bakochange constitution, balingi kochange constitution na ndenge nini? Système ezala indirect, premier ministre azala liso te,
azala régime présidentiel, président va voter ba sénateur na ba député, donc population va voter l'isouté. Bokolinga bongo. Donc, alors, imaginez-vous que moi, Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, président de la République, Félix a co-signé que Kabila comme empereur du Congo. Et là, il faut pour changer la constitution, Kabila comme empereur du Congo. C'est-à-dire, tant Mabunda, na moto bakoza na Sénat, ba changer, ba tirer, ba biokwana, Tshisekedi promulguer, voter. Vous allez permettre de voter loi yango? Donc ils ont compris qu'il faut que vous la mise pour toi empêcher ma bandata division en côté. Motambo ya mibale bolanda. Motambo ya mibale avant na zongisa maloba na bakonzi po na ndenge ba sali manifestation na bango. Pose la tête non? Président Franck mambaloba na télévision to pesa ke micro mais ayepsi biso yango te po na nini. Boete motambo ya mibale ezani ya mibale eyali mpona destitution ya Félix comme président de la République. Nombre ya badepute na ya basénateur baza nango ezali ke mpona kofunda président na infraction ya solo to ya lokuta boyebi kenga bakoselanga infraction bakokosela mpe Félix infraction bozolanda. Alors mpona kofunda président de la République Kabila kopesi nombre de députés de sénateurs oyo bakovote bo ale haute trahison ya lokuta destitution ya président bakanga ye le président. Donc Kabila asali mitambo mibale wana contre le président Félix Tshisekedi. Bozolanda yango nde nalobaka na bango ezala makambo ya kochange constitution ezala destitution ya président boyebisanga nanu 500 personnes na parlement ata Congo mobimba te na Kinshasa awa vous allez permettre que moi na Tshisekedi balongole président na bata Kabila. Alors il faut boyeba yango basali Sénat boke bakena na Sénat permettre te UDPS cash bazata na sénateur moko moto bozali na alliance okosala eboye moto olinga kosala eboye ya mibale bakena élection ya bagouverneur bapesa pa gouverneur moko te kaka président aza originaire aza majoritaire eza malamu sikoyo etikali gouvernement na sukisi wana président Félix aza na mandat ya 5 ans 5 ans plein aza na mandat ya 4 ans et 6 mois te population bakotuna ye mituna tata ye ozaki pria pendant 5 ans osalaka nini boye te ndenge eza boye na septembre babengaka yango session budgétaire. Président Félix alobaki ngana kosala budget ya autant sikoyo ti lelo aza na gouvernement te sikoyo na septembre akopresente budget nini mpo na 2020 mpo na 2020. Donc nyonso wana mpo soko boyebi te bato ya Kabila bazosala nyonso mpona kolakisa Félix akoki te aéchoué na mandat na ye bozolanda bazomema batemps pour que a échoué biso tokopermettre te Félix a échoué bozolanda yango nde boyokaka nga nalobaki na Top Congo semaine wana avant nakende Afrique du Sud nalobaka boye le 30 juin ezaka ligne rouge lokola ti le 30 juin compromis ezopesa mate mpona gouvernement président de la République Congolais bakutuna ndi président de la République. Nous devons interpeller le président de la République so après sa délai ya muke soko compromis ezate azwa ba responsabilité comme chef de l'État biso peuple doit interpeller. Bozolanda donc
n'est pas un président intérimaire, c'est le président de la République qui a tous les pouvoirs du pays. Il y a le potentiel a commis au second compromis exact à ta secrétaire général basa musala gouvernement intérimaire. Donc c'est-à-dire que Bino UDPS, Biso ba patriote, Biso ba na Tshisekedi, nous devons lutter pour consolider le pouvoir de notre frère. C'est notre pouvoir. Yangoni Moussa Nazo Sala, Bouzomona, Moussa Nyos Nazo Sala. On a quoi dévaler nos soins ratés. Nos soins, il faut que tous les peuples congolais, toute la classe politique, nous sommes là derrière le président Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre. Est-ce que les opposants, nous sommes Kabila, ils ont l'obligation de la conscience par rapport à la menace de soutenir la réussite de Félix Tshisekedi. Voilà le message par rapport à Makambo et Zoleka pour boyeba Makambo yango alors qu'il y a le soit malam vous se comporter le coup la opposant parce que vous allez consolider le pouvoir du président Félix. Alors que la population papa le dit peuple d'abord peuple balingini urgence aussi il faut pression pour Kabila lâcher président Félix à présenter le gouvernement naïe na kosuki ça le col la mutambo wana ezali makambo que va destituer. Est-ce que c'est normal président Félix à ça le gouvernement ou ministre de la justice dans la été parce que Moutakolo Bakabaka est un ministre de la justice. Vous allez comprendre. Donc voilà un peu dans ce qui soit là. Merci beaucoup. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! La bouche autorisée. Franck Djongo, Tamususu Boyebite, je vous clarifie. Personnellement, j'ai connu beaucoup de entrées au bureau de Tiens Tshisekedi wa Mulumbu. J'ai rencontré beaucoup d'autorités, j'ai des preuves, des albums et des photos. La majorité qui est entrée là-bas dans les cadres d'opposition, cet homme de valeur. Jomi Dongala, j'ai des photos de preuves. Au Kutubango, na couloir. Parce que ceux qui n'ont pas il ne faut jamais lâcher la prise. Il faut les surveiller. Nous devons les dévancer. Les palais du peuple. Le peuple, c'est vous. Ce n'est pas le palais des majorités de FCC. C'est le palais du peuple. Le peuple, c'est nous, c'est vous. Nous devons les bloquer. Ils vont siéger sous l'arbre avec les majoritaires. Vous avez compris? Comportez-vous en opposition. Merci Baneko na Sabino Kianga o Abino Epenge Fofana na yaka isika oyo ba invité biso to se retrouver na niveau ya des bonhommes na appel ya UDPS ba parlementaire debout dango na lingi na so président Théo expliquer biso manifestation oyo ezanini parce que toyebi azamo panzi sango oyo etali ko réveiller conscience ya jeunesse yango biso to komi wapi avec Dieu Makesela toyina des bonhommes mbote mona muka mbote ndeko journaliste. Président Théo ngana ebio toujours côté à évangile à UDPS. Lelo ezanini na de bonhomme. Voilà, eza sur initiative parlement debout na biso au moni na Kinshasa, to na Congo to na ba parlement debout partout. Bon, lelo to na parlement debout na biso ya quartier 1 na terrain Bouddha. Oyo bazui initiative ya ko ba bengisi collectif ya parlement debout pour na ko rendre hommage de biso ba parlementaire debout. Tozo rendre hommage na super héros national Mwana Mboka Etienne Tshisekedi boyebi depuis sa disparition 2 ans et demi presque le loto lobaki jamais parce que parlement debout ezali phénomène moko créé par lui-même Etienne Tshisekedi depuis 1990
Alors, à Koufi, voilà, biso lelo, to lutter, to eu pouvoir. Donc, nous étions dans l'obligation totale de rendre hommage. C'est dans cette optique que bande qu'on a biso ya Tchango, et que Tchango est la base. Tchango est la base. Bande ko Tchango ba lobi to sala yango mopanzo. Et nous sommes ici, toza ko rendre hommage na Etienne Tshisekedi wa Mulumba avec d'autres invités. Président Théo Naebi Kenon IDPS César parti ya ba valeur o défendaka peuple congolais. Siko lelo na moni présence ya mona mboka Frank Diongo bato ba Hollanda biso ba loba oyo mona mboka Frank Diongo alobi yo attaque président ya parlement debout o moko ozwa charge opponent zelawana lelo pour retenir ni. Voilà, oyebi déjà erozo ko citer comme ya Frank Diongo. Nous croyons que na lutte oyo papa Etienne Tshisekedi abandaki Frank Diongo azali moko ya ba fils maison hein oyo batenga marate jusqu'à la mort de notre super-héros national. Frank Diongo atikala ko tenga mate boyebi a otadi ko payer presque sacrifice moko suprême ya vie na ye mobimba na ko passer presque 5 ans na boloko. Maloba lobi ça nous interpelle nous aussi. À lobby qui toko makasi parce que à lobby par rapport au régime o ezali siko yona ba ennemi na yango oyebi na circonstance nini biso UDPS to accéder qui na pouvoir lelo Félix Tshisekedi moko ya fils spirituel ya Etienne Tshisekedi azali na pouvoir et ndeko Frank Diongo oyo to benga rappé héros vivant na ndenge moko boye par rapport à sacrifice makama lobby interpellé biso na kotala pe ndenge ba ndeko oyo to pardonna contre la volonté du peuple congolais ndenge pe baza kotambisela makamango na coalition na nini dollar moro maloba ya Frank Diongo ezo sala biso bien donc et réveiller biso et réveiller pe base oyo to réveillera presque chaque jour donc nous avons tiré les conséquences politiques et nous croyons que message wana eko servir biso na baranyo na biso pour kala mingi te ndenge toza boyo toza na période ya observation ya makamunyo sezoleka. Donc na maloba auto utape to utipe koyoka et pas aîné na biso Frank Diongo et kalamingité nous serons sur le terrain na ndenge moko ya logique pour na moment auto boya ki makelele nyonso pression nyonso toboyi tozotala n'esprit toujours ya vigilance l'un des 4 matins boyoka parlement debout et ko zo responsabilité nango na kopesa makambo d'ordre. Merci président Théo. Comment na lelo ba parlementaire debout obo fingama ba drogué ba voyou o lelo bato ba finga bino bazonga na raison lelo bon moni koyamba mona mboka Werason abeta concert na mambo etali UDPS o a défendaka mboka Werazongi na raison Wera changer Tony to UDPS za mutema munene azobongola bato. Voilà oyebi biso toza ba combattant ba politicien. Werason n'est pas à confondre avec les politiciens. Ye azali artiste musicien. Dans la plupart des cas, les artistes musiciens, dans la plupart des cas, bazalaka mingi na régime. Et naebi que le fait que nous avons invité Mwanamboka Werason, naebi que les malbouches pourront dire quoi que ce soit, mais nous croyons qu'il est congolais. Tout le monde n'est pas appelé, tout le monde. Abanda peut kobunda na musique nae. Vous comprenez? Abanda kobunda na tout un régime à répression papa. Tout un régime à répression. Oh nini boluki wa pelete, boluki allait pelater, mais boluki ga kabato bazaki abunda te. Parce que pour le moment, nous avons d'abord jeté notre révolu sur Werason. Mais nous sommes ensemble avec tous les artistes musiciens. Donc on invite Kabango moko parce que message d'abord du président Félix Tshisekedi Zanine. Au moins mutu a na polémique ya oh wera banini te ba jibe wana te ba wera te mutu wana ayoka président. Président alobi boye, nous mettons un trait sur le passé. Soki le loyo zolo bana Werason bo Kabila o to sa une coalition gas. Kabila mta bongi biso boye. Ça en longue vite parce que oui, attends il y a un jour, attends il y a 2 jours Kabila za mutu to cohabiter na été. Nous avons notre politique, chef de l'État à lobby, to tchetre sur le passé, les gars qui congolais nyonso na wasala ki malamu na wasala ki mabe azonga na nzela to simba na loboko yaya leki mwana mama tout ça papa toza ba congolais biso tout toza ba na mboka et puis to tambole longo n'oublie pas que nous sommes en biso ba parlementaire debout toza ko préparer 2023 parce que les gens oublient. Ils sont préparés 2023.
lelo sur le plan politique eza na leader politique moko te akolobake aza leader politique ya grand bandundu aza te parce que bato fo bayebaka situation socio-politique ya mboka na biso. Dans le grand bandundu il n'y a pas un leader politique. Eza na politicien moko te akolobake bandundu eza yanga aza te. Bandundu ya mobimba wana eyalaka na leader politique te. Mais soko ye na musique okuta Werason aosangisa bandundu mobimba ye moko leader andeori akozala leader na baprovince mosusu na boule ya bien maloba bo muni ba pas musicien balandaka bote te balandaka nde maloba ozala mukongo mungala moluba muswahili beto na beto pas de tribalisme. Message na mwana mboka eza tambwe que nous saluons monsieur l'honorable chapeau bas. Donc honorable Eliezer Tambwe, place aux Ali, moi Nambo Kalem Pela, Roi Pelé, place Boali, vous êtes des Congolais. Chapeau bas, Toza Tolingi Binomingi, nous croyons que dans la manifestation Moussous, Oezakoya, tous les musiciens, Narotanga Bose Belé, je vais piano, Werason déjà, et Waze quoi, Kofi Olomide, Bose Belé, vraiment tu retravailler Nabino en collaboration, pour Nambo Kanabiso Marambuya Mundu qui Toboyi, Mboka Nabiso Marambuya tribalisme, Toboyi. Il faut donc bakasongo fa babeta awa balu ba fa babeta muto ashikoto do ba to photo yoka itoke ya mabele lisi donc photos à l'ensemble nous sommes des Congolais pas de tribalisme o muluba mungala boy na boy message nanga asuka ngwana na pesi salutation d'abord na secrétaire na président ya parti mwana mboka Jama Kaboun na pesi secrétaire général mwana mboka Augustin Kabuya na pesi ba combattant nyonso mbote. Je crois que biso to fêter koto to rendre hommage na mwana mboka Tshisekedi et puis awa Werason donc kozala muluba mungala mukongo muswahili beto na beto donc on est ensemble quoi. Félix aza cible ti tozala derrière na pouvoir o to bundi oyo to lukaki alternance soki année 2018 ezaki alternance ça dit année 2019 eza année à réclamation lelo peuple a sankuru ba osengani lelo ba politicien bazo sengani peuple congolais pe bazo sengani na mona mboka Félix Tshisekedi nga epenge Fofana naza toujours présent na bisika o babenga ngai. Merci toujours na Richard Pangi, merci toujours na RDC Monde Maman Pauline Lumumba. RDC Monde eza lisanga, RDC Monde eza retrouver ya ba congolais, RDC Monde eza bondeko, RDC Monde eza place auto 500 rappel idée pour batala kana ba congolais batala place o bino bato bo se retrouver libanda o to benga ba diaspora même na Brazza ça dit en dehors ya RDC aux diaspora so ina de tanga ba pays eza ibeli na lobi kenon RDC Monde eza retrouvaille na biso bo monaki mikolelekaki na lobelaki bino déplacement ya RDC kenon moto alingi mituna moto alingi ko solola moto waka komwa Mama Pauline Lumumba moto kenon mona mboka Eliezer Tambwe aza initiateur ya RDC Monde ça dit alinga bosangisi ya ba congolais place kenon to sangisa na pona idée boyi kenon déplacement na bango na Lausanne mais d'ici là bokozwa image et loko nini RDC Monde basalaki to ba ebaka RDC Monde te ezalaka nini et loko yango ezalaka nini bokozwa image et la déplacement ya RDC Monde o pe mona mboka JFM service azalaki a se retrouver qui na kati ça dit image ya Lausanne bokozwango kaka awa esangai epenge Fofana nde mutu ona ponama kolobela bino. Merci na Eliezer Tambwe place aza kimia ya ala eza na kati na ye. Merci.